la chaîne qui vous édifie. Fabrice, attention message au Kuna. Pas Christ m'a dit que pas Christ m'a comme des égoïstes. À mon acaba passer, ma ta passe des screws. Bato va soumis la bino le bananza et au côté de la lola. Ba moni soko kanga mo screw. C'est l'esprit satanique. Où est-ce qu'on va les susciter? Et pourtant tout temps dans la Bible, ba reste ba tikala ka toujours. Jamais ma bene kozanga kaba reste ba kozala kaka. Et ba moni les screw surtout en Afrique. Afrique ba bokela mo ba bombe. Makamunyo sama bin Afrique ka batanda batafrique. Bato ba balia ka beti batafrique. Bato saka bo batafrique. Siko corona batafrique ba ku fate. Bato ba sala ka ba pays ki to ko ba ku fani. Tala likabonana. Il y a une confusion. Même malade, même variant. Et pétio, bâtio bonbon. Biso koto bonbon des athées. Et pétama na lèvre bonbon fixe. Na lèvre kamanso, ondongo. Ah, makasa mona melate awa. On va diminuer le corps à côté pour continuer pour bien ici. Alléluia. Ba péto le micro na makila na ismasia. Ba monios pa ko kete lola, ba monios sauf une bouteille. Pourquoi les saints de l'Église s'appellent maintenant Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Papa, son glaive sur Ésaïe chapitre 1. Nous sommes dans l'Apocalypse de l'Église. L'écriture n'a pas de social. Purifie-toi. Chaque sérieux n'a vu naïo. Chaque sérieux n'a vu naïo. C'est le mythe. Tu fais mal à mon ensemble naïo. N'est pas ni dans le cinéma bébé. Yiba identité au sanango. Et moi, je suis misala, mais nous l'avons pas mal à bateau. Et ça, c'est le gâté, et ça, c'est le gâté. Là, bakoko ta lola, bakole ke belé pour y être pour fanzane. Ouais, bakoko ta fait, bakoko ta la mouke, à part ba ange déchi, ne bakoko frère, et ranger bateau bakoko ta lola. À faire, neko, yesu a faire pour la batte. Kemba mosali na nzambe. Pour la kotito ya kabato bakoko ta faire. T'es un bateau, bakoko la mijema. Mais qui va continuer à faire un fait? Pour ça, même on va faire ça, il ne peut pas faire des livres. À ce que grâce à sa ligne, à son pays, à l'égard de bâtonnier, ça va devenir pour le peuple bien ici. Ça, c'est un exercice qui va atteindre de perfection. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Zambé apambola biso, Zambé apambola yo, Zambé apambola moko na moko ake bitameli na oyo esika. Et tokotelema biso nyonso to beta mololo mpona Yesu wana telema pesa Nzambe gloire. Pesa Nzambe gloire. Pesa Nzambe gloire. Pesa Nzambe gloire. Alléluia. Chanda mososolite. Misusu batuninga motuna papa kwando lingaka midolo. Église mse bandaka mbala moko mongo to pesa boy mbala moko. Wani zaka intérêt pasteur, intérêt église. Mais gloire to randaka ezalaka ka intérêt Nzambe Yesu. Ezalaka pona mutu mususu te. Donc dès une église référence na biso to yo kamadeya, référence na biso to pesa gloire et pas Nzambe. Ozali awa otelema ki hésitation. Telema ganga pona Yesu. Beta molimo wana. Luc chapitre 12, verset 35 à 40. Luc chapitre 12, verset 35 à 40. Amen. Luc chapitre 12, verset 35 à 40, na Tanina Komora Yesu. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces.
afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, le fera prendre place à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs. S'il le trouve éveillé. Vous le savez bien. Si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur il resterait éveillé. Il ne pas percer le mur de vous donc aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure. Alléluia. Est-ce que vous avez une acclamation? Amen. Service permanent. Dans 40 jours, à sur la foi permanente. Na sengi bolidi sipona bato news ko zaki na bango rendez-vous na tongo eza na mwa perturbation ko yeli biso esali ke tozala te batebele bakota te moi na télé na chera ta ko na zota 5-10 minutes te donc kolongwa na motu ko matana na mbala moko awa mercredi na za awa temple ko banda tongo ti butu ti 19h na ko ya baba tuna tongo na kotia na moi na koyaka bato na moi amen na kotia na pokwa na moment tokomi tokoti 2022 lelo toza journée dimanche amen tokenda na bongo totutana na dimanche yango est ce que eza différent na badimanche oyo biso tomona mpe yaka ndenge moko dans le 2022, na mokili bataki mse kobu. Mais na comprendre bataki 2022 ko bandi bataki msusu. Na katiki façon ko lela batu de changer. Mais na comprendre tozolia kaka ndenge moko. Tozola mokaba er moko pe mokili zo fonctionner ndenge moko. Na lingola na kamala. Na bileko ba sakoli ya lokuta ba ye ebele. Oye baina ba message ko sepexalité manabato. Lieu le soyo ka moko yoke seko bena sima na ngo pepe. Nzuka na mama oyo mokili se koti na préparation. Mo Kristo nyo sa zo fanda na mabele et sengeli na ye afanda kana kozela retour à Christ. Oye ça imminent. Oyo nanga to ebili momate. Ba fixer biso ba signe ya temps. Ba signe du temps. Oyo nanga to sala lokola baromètre lokola thermomètre. Mais ko pasa na te ba sali pe ya kala ba fixer ko ba signe du temps. Ba na tsaki ko ke demona na moto ko ya. Aya aponda ba yebite. Ba astrologue nge ba soya ko luka mona na moto. Ba prophète, ba intercesseur, ba pasteur, ba salaki na mabele musu ba tonda kinzambe mukolo wana ka. Misusu bakinde bakabake lokotuna ske yo wana penzo toyoka na sango confusion mon premier sur le Coran est surprendre qui sauter et c'est que tous dans un service permanent tous soit briefing exemple photocopie à serviteur idée ya mosa ina nzambe ezakini aliko faire réfléchir biso pe ko pousser biso ya kozala ke payer mikolo na mikolo. Bosantu, bonzambi ya batu, ena mikolote, ena ba seconde, isa na ba erte. Ndio tomona ki histoire ya Niger. Alabi awa, musali malamu nani. Sipiteba kenda ki na fête. Atiki musali na yelere yako ya apeta porte.
Mutu akofongolela ye mosali akoya pena fongolela ye asa mosali malamu akozala mosali de sengo mosali wana esalaka vice versa leli yo nanga tolobi nzambe nde adresaka table mpo na biso. Alléluia. Nzambe nde adresaka table mpo na biso abetaka nzambe nde abetaka mpo biso tofongola sikoyo leli ye azoya aza na posa na biso. Alléluia. Ye mutu akobeta mpo yo fongola ye akobeta mpo yo fongola mpo ya kota fanda soki opesi espace wana donc soki adresse table ezosymbolize vie na yo futur tokomona na se kuna tokotanga vie na yo futur eza béni mpe vie na yo futur c'est le royaume osalisi na assurance wana fete wana monene noce wana oza participant mpe gloire terrestre tala bonzambe ebendaka de gloire bonzambe ebendaka gloire terrestre oyo ezali ciel mpe ebendaka gloire oyo ya matériel bana na nzambe oyo basambelaka nzambe malamu bible elobi baliaka lipa na petelere baza nano na bambeto nzambe abongiselaka bango lobi na bango. Alleluya. Lobi ya lola nano te me lobi ya mabele awa motangi zongi la biso na 15 Luc chapitre 22 Luc chapitre 12 nous sommes à 12 maintenant à 15 32 tu ouvres la porte na moment convenable les diabètes yolani et les gars sani relâchement tu as du sérieux na boyabi na yo mon Christ servir nzambe na temple te ke ndoke mesu kusala te na ba moment fixé dimanche na ya église mwana nanga moko asenga nzela ya église te ebisinga sa maladi beleni azobondela mpo na ye namoni alati propre asa mwana mobali na mopanzi nde mwana mwasi adoyabi na futume ngai mpenza futume ngai nga mpe na ndimi na ngai siko na yina yokele mawa nasambela ndenge nazokanga miso nzambe azolakisa ngai na mopanzi na Angeline na ye afani na bango baosolo maladi awa ya maladi de causerie nzambe asala ngolo loba amen balabisa nzambe asala ngolo toke. Alléluia. Tulingi pa Kristo biso na umbo na nzambe bible bi umbo na nzambe malamu umbo na nzambe nini mosali na nzambe malamu oyo apesaka bilingi na moment convenable epai na basali na taxe oyo bapesi ye na momo toza nango na momo tokomi nango bilingi eza convenable mpo na yo ya moyi mpo ozala béni otenir promesse wana éternité. Vous devez travailler jour et nuit sans relâchement, sans se relâcher. Vous y avez la période de temps. Ce qui passe hier, on dit même mati. Ce qui passe hier, n'a que le cancer. Mais nous, on a souvent fait un tas de choses à Pessinga et à Sundole. La tigre n'a pas la maman Mokoboy. N'a pas besoin de pouvoir vivre à Kansanga au sein des arts pour y capaciter. Pour ça, la pauvre, pour le cannibale, pour le cannibale de santé. N'est pas ça, mais la guana. N'est pas le monde qui va les tout ça pour échouer les tout ceux qui l'ont guanaté. Tout ceux qui s'y matala. Maître de la maison, ça va dire coco, 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 oh là là. Coco, coco, on a ça dit beaucoup. Les raillés pour y visiter au Yoso Sal. A au foot de Sali, a au rétribuer au Lamoueza charnel. Allez, aux alliés. Et aux alliés. Sont aux alliés qui gardent la papa. Oui, 12, Luc 12, 15, 32. Puis il leur dit, et avec la parole gardez-vous avec soin de toutes sortes de possédés, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même s'il est dans l'abondance. On peut comprendre que ils sont bloqués, ils sont tous dans un service permanent de nos propres biens. Minunayo, Sukenayo, Momonayo, la relation nayo, réalité Mosalo Salaka, et ça va même surtout que Bamosiko et Bazara Bawiti Bazoteka. N'est le dimanche. Et ça va même surtout que Bamosiko, Basola Bananda Kupo, au kilomètre Kotala, au Payamo à Otala. Atiki Makamanzambe à Kenan Kolanga. Mais sauf que ce qu'on a fait, à vous reporter d'Adouane, à vous demander à vous biso de Koufeni.
Moi, je suis mais pour aller porter date, à coup ça, elle prend ma camarade à Kokamote. Bon, et ça, quand on prend ma fidélité, ma Christ, donc il m'a ma fidélité, il l'a que son père s'habille sans guérir. Il l'a que tout le monde a été né pour ça malade, pour la bien son caca. Donc, si on a raté, moi, on a raté les balles. Si on a dit, on a un côté, il y a pas de monde à mais c'est pas pourquoi il y a 16 heures. Si on a tout autour de l'église, matin, on a tout ça, on a pourquoi. Moussouni, on a tout ça, on a pourquoi. Les gens qui ont été en 12 et 13 ans, ils ont été en 12 Alléluia. Vous allez avoir. Mais à la Bible, ils ont l'acceptation que comme il y a un angai, ils ont dépendre de la parole de Zana Moka Kaposate. Mais ils ont dépendre de la Bible. Tout le monde sait. Il leur dit cette parabole. Texte par parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup. Oh, ma belle, mon tout riche et puis ça qui m'y. C'est qui m'y il raisonnait en lui-même. Disant. Que devais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer à l'école. Voici ce que je vais faire. Se dit-il. J'abattrai mes greniers. J'en construirai de plus grands. Peut-être n'a pas prononcé au mabé. Papa n'a biso n'est pas né au cola assisa tula. Ce qui toulwa ou bien tula. Il y a maman là bas ya nguba. A pasula on a c'est à question à nguba malembe na ba camarade. Malembe. Période au cola ce que koki papa nza kango bibisi nguba. Ake ne pendant kati ko vide. Ngubi zati. Alléluia. Donc à pasula ba ya ko buka grenier na ngai wa de loko na ngana ko na masaka ba grenier na nga. Oya moke na kolongola mona tia munene pourquoi récolte na ngese bele asusa la projet pour na bosuna ye jine yazo linga ali mamona dépendance ya oka ya sana ngo ya oka ya sana ngo biloko na sana ngo j'y amasserai toute ma récolte et tout mes na ko amasser la récolte na ba bien nanga et je dirai à mon âme mais na koloba na bomo inangai mon âme tu as beaucoup de biens à réserve na ba bien bele na réserve pour de nombreuses années on a ba bele repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Dépendance charnelle. C'est faux, l'assurance charnelle. Et ça est éphémère, et ça n'a pas risque. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera révélée. Et ce que tu as préparé, qui sera certain. Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nalolenga kokanisa ipayo yo zali zala riche pona nzambe kozala riche pona nzambe elingola tsati kobenga profiter pona yo mais atuni soko sala nzambe apilibwa nango nzambe profiter nango mais ba tsuni soso salisaka pona yo po bakumisa yo yazozo bakene pona nzambe te apasola pa ya munini azala malamu afanda na silence kofanda na silence eza pona bamesho ya cherté kufanya na silence za kwa kwa église na towote kufanya na silence za kwa kwa na mituka te kozoloba marabu kozala na entreprise amine kozala na mbongo ebele no kufanya na silence na mabelo eza kozala na Yesu amen. On le dit à mon cœur kufanya na mabelo eza assurance kozala na Yesu tala mutu aza na Yesu ana nyonso amen. Ana lola ana matériel ana sécurité. Mutu azana Yesu azana nyonso. Oyekiba kamena soloba. Amen. Jésus dit ensuite à ses disciples. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. Donc, à englober vie charnelle. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements.
plus que la nourriture, ça plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Et ils n'ont ni cave ni grenier. Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien, même pour si peu, vous inquiétez-vous du reste? Pourquoi des inquiétudes? Monifié avant et comme stationné, service est commis permanent, est-ce que dimanche au la côté? N'a que de l'église. C'est tout le monde qui est des relations, il y a un pasteur, un PC car. Eh, maman n'a pas de mobilité. Alléluia. Ndega to mukipita. Ndale ensemble. Na misala na ngebili, na makamu na ngebili, ni na sabo. Mais Moloka banese bandaki hôpital essayé déjà $50. Bisu va passer de village. Et 100 kanda, asa na kimia. Bandi penanie. Soko so sala pona nzambe. Okozala kuta koloba lobati. Omoni ne kietido. Nde soko to la biso service. Na catalyse kabana na nzambe beaucoup fit. Bato ba kende évangélisation. Tout ça quand évangéliste mon pas travailler temps plein. Les restes à évangéliste. Ça y a modèle. Ba membre de suivi. Tout ça na ba kusiki ba de message. Les restes à bato ba ke suivi. Ça y a modèle. Mais intercesseur. Ah bato to 100 000 na ba we ba de soka. Bato nyoso ba ko la pona butu. Alléluia. Allez ba ni pesi punition na moi he. Ise dolala na butu. Na butu ba mo ba sali programme na bango. Ya mo isa programme ba bato nyoso. Donc les nous savons programme là ya butu eza à 100 000 pour l'église. Mais ça programme individuel. Bon on a butu na moi. O di Satan a risé. Azo kabisho na baje qui service les appels manante. Autant que l'inquiétude pour la propre intérêt na yo. Na kofuta ni nerfali na nini? Que kofuta na ngako na nini? Papa, yuso no bananga bongo. Ko di garantie na biso c'est silaki. Nani asa tuni pona makamba bokonzi na likolo papa? Est-ce que ngapa na kokota dola? Nani asa susi wana? Mutozi susi ya yeye dépendance ni nzambe. Akorela chaque service de pourquoi? L'heure na biso so dépendre na autre so pese pa ina nzambe. Et de la biso ça na service to so sala. Mosali. Okozanga lola pa kozanga bénédiction pourquoi? On consomme pour la kosenga. Neti mercredi. To senga mingi. Mercredi za service total. Na so banda ko maître kadi oya ozwangai ba 9h. 10h. 9h, 8h30, 9h. So na komika ka 9h dialogue bandi. Et ça journée, et ça total. To ko gêner mercredi ça jeune. Donc, on semble sur l'esprit de contrôle. Donc, on semble Nicolas va démon ou baza ko boto l'intérêt na biso. Na katoko kola na mara mole na ko expliquer. Journal mercredi ça le sambo total. Amen. Ozali. Est-ce que na ko kwa maboko na? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Bon, on n'est pas fleur, ça la bataille. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Et pour la dépendance en Zambé, n'est-ce pas l'ingé du Mela? Deux fleurs et du Mela. Babi Salomon l'a jamais jamais. Na harmonie, pas faire les qui capotent balatisa. Si Dieu habille ainsi l'herbe dans les champs et qui demain sera jeté,
il le fera d'autant plus volontiers pour vous. Gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Attention, attention, attention. Il y a papa bitolo kwa misala biso nyonso tufanda kananda batalo okufa meme ngana kozana na eloko opesa yote me balingi balo ba biso to lamba makanisi na biso na kotikala ka penzambe tangu na kozwa kaka ba disposition qui est de l'intérêt na biso fidelité makambanza me qui est des ade tela passer nenga sote na moyo ni biso to kanga mo koloni na okanza makamwana yo kama kamba tolo papa n'est pas ce que le volet n'a pas intercessé. Intercessé pourquoi ça veut dire que nous achètons à papa mais car on est pas solide pour là. À ça la cadence ce qu'on y a au Benganabino. Quand tu connais les cabanets moi, allez on a quand même comme gozo milité pas pour fan. Papa moi, ah toki il camboté, na toki c'est toc. Alléluia. Bon si quoi moi je suis metangaya, et qu'on compte à mamokolo ni. Pour ça il a un journaliste pour dire que n'est papa. Ah, bien va passer voler la gana ba église eh voler la l'église on est tout le monde on peut pas voler na balabala na voler la gana église mais na sasa malama alabi na ngapona nini toto ba banda ka nzambo ici la kate ba contribution siko bino bana la kombe de boye bila on chaka ko régulière maté musala munene mbongo uke mukoloni de kozoso ekiti dini ningi na telemi boye ningi na zoloba iloko ni motema ne so kanisa. Il le connaît dans le sur la montée manali. Comment les a comportés? A ouvert les tokens de Nanda et tiré nos cabanes. Les gens qui vivent l'état, ils ne se ne voyaient pas maté. Mais il va dire qu'on va bien la caroline. Au lieu de nous faire des bananes au client et des vélos bisoyés. Maman, Patoko, Yakako, Winnie, Yaka 7500. On a dit que ça va être na obenda na bopri zoki mama 7000 na obenda mama 7600 mama 6000 kape na obenda na kana video na hizo mnacho usuka na 5000 suki na 5000 alinazomi nyo sana zo sala obenda pona ende alléluia ninyo zo sala pona nzamba zo lokumu bana na nzambe pourquoi que kosa na kitu za Kristo et ba Kristo ni so ba serviteur serviteur bazali ni fidèle c'est de n'agapé et pas une amosali nae les la caution met ta porte les la commune à posa na yo on a besoin d'activité moko à peso comme à profiter tango mais na moment on a porte des affaires mais pourquoi pour la inquiétude tokoliani tokomelani yo ka bible ndenge lobina bisoni to sala nini. Recherchez plutôt le royaume de Dieu. Cela vous sera donné en plus. Papa Banela. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Attends, il y a une français. Pourquoi le ballon va péter? Tout le monde va la dire. Tout le monde va la dicolo. Bongo n'y so. Il faut pas ça mais la mission la dicolo. Donc on la bâtisse. Puis on les a donc la bâtisse. Donc la mission n'y so. Tout le monde va la dicolo. Et nous sommes dit qu'elle est au pèse à la vie sur le corps de la vie. Si vous avez un peu de temps, c'est une bonne colonie vous avez été c'est bon. Alléluia. Si vous avez un peu ni si vous avez besoin de vous battre pour l'année, il faut besoin de vous battre pour l'année. Alléluia. Donc nous allons nous continuer à dire polo. Nous sommes dit qu'elle est au pèse à la vie sur le corps de la vie. C'est ok. Konzali kolo Beta monono wanabara monono wakika Bakristo basababolate kosambeleza komema vino na blocage te kosambeleza komema vina yo na élévation oyo etapela na frère mpe ozala beni na matériel en plus kasi mabala ne mibembo misolo makambo nyonso wana nazomoka bokozi na likolo nzambe na nga azokunda bavide nyonso alleluya eske eza na basambela solo bazali awa moi na lelo nalobi nzambe nasengi yo lokola mosali na yo pesa bango ya surprise wana apart bokozi ya likolo bana na nzambe bazwaka ya
c'est qui biso que n'est pas table en face à l'anniversaire de biso. Alléluia. Ça va pas bon là. N'ayez pas peur, petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau. Tika kotanga. Papa la biso lula. Amona kango. Côté kabilo côté. Au pasteur a le pour son que tika boa. Tout tika batwa na biso. Tika kabilo ko esa ba fidélité. Tombe sa mo pe ya nzambe. Un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. Ndimo moni na Apocalypse 20 kuna ba bini livre de vie et komima ya activité la mission nyonso na mabele bolamu nyonso sala keza ko mama ya moni ko peso kilo ya moni ko na kisabati ko ta ko sheba tu na mikola suka ke niye moyen impeccable intercesseur impeccable soutien mo impeccable ya tikade tala awa bolamu asele ke wana mabele apese ke za me privilège akabaki biloko ya zalaki nango mi mokolani la kufi bakebenga bien na jope badi mama oyo apesa mingi bolamone tourne ezongi kontour eye kozongisa bomo epai ya moto akufa lelo etika liswa David atelemi azotambola pourkui mpona bolamo ya lona ke mata na lola ayebaki ba na quartier bapesengi na bato bazwaki me bapesaki babola te balataki bafefe te nini ososala leloko nyonso nzambe apesi yo eloko nyonso nzambe apesi yo ezali don fotiango na service ya nzambe mongongo makasi nzambe apesa yo metelaka oka bato koloka bato baza komema baplika awa oza te bato bakosouleve biloko ya makasi na eglise oza te yo betelaka oka bato monoko nzambe apesi yo po yeba yo fingelaka oka bato David azongaki na bomoi mosali na nzambe akutani na motu te eseki ya satani contre mine ami na nzambe souviens-toi na service nanga permanent abeteli nzambe masolo oyo nzambe amoni vrai abeti ngonga na motema mosali na nzambe alabi songa 15 ans de plus. Amen. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Alléluia. Oh, peta maboko pona liloba na nzambe. Ça c'est dit wana. La ta vérité wana. Comprends la dimension wana. Tika mwina na kopela. Le service permanent. Na molimo lampe ezalaka ya kokufa te. Lampe eza toujours allumée. Mafuta eza liloba na nzambe. Molimo mosana. Oyo sokota na kata ya lampe permetaka yango epelaka mikolo na mikolo. Ndi mwana na nzambe. Kwa yoka liloba na nzambe. Fo molimo mosana kwa kamba ye. Kwa za na mokristo malamu. Tuya kosabelaka charnel ma. Ndito pesa kape bajese charnel. Eza na bana na nzambe beleza ba bakristo. Mais bebi valera kiboya bina babote. Bebi valera kibokristo te. Alléluia. Osalia wa. Mais osana makasi ya moke Apocalypse 3 verset 7 à 13. Mais osana makasi ya moke yo ninga okoma netinga okoma mu koloni. Ngape na okoma kana kola prophète sana. Ya okoma ko. Ya okoma ngabo na ngana matali ko lotile no matate na saka deni na sana nuko. Banda température mo di kama mina 20 pe ko na 22 21. Faut pika. Yesu ni mozalo sana na ba moins 1 an. Faut comme na 1 alobani na 1. Tio ya comme na 20 ans colonie. Papa, bino ba ko monaka. Papa bino to sa papa pasteur. Le loto lo moli kifo ko. Yo kani lo bananza pelo bina bisoni. Mon diminio so fa travailler na capacité nzambe. Apesa ye. Sala na makasho ya yo moko. Komi ko kanisa na ba tete. Moi force wana. Ya wale tete na yo. Ok. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable,
Celui qui a la clé de David. Je connais tes œuvres. Alléluia. Amen. Qui vient papa. Qui vient. C'est pourquoi par la alpha et oméga. Il y a quoi qualité là. Ce qui pas gagné, vous avez fomola, azati. Ce qui pas formoli, vous avez kanga, azati. C'est quoi pas j'ai journée mon retour fait à Kaina Nzamba va payer. Ba Christ va zonganga, par la Nzamba va payer, ils sont fait à Nzamba va payer là. Au Christ. Ce qu'on y est, ma commune en Zambie, hein, au soit qu'à débattre dans ma campagne, quand la famille nous nous connaît, nous avons la mission de la qualité. Les passagers englobés par force Seigneur. Yesu va posséder l'eau. Moutou Moussou va posséder l'eau. Les sous-sazali. Donc, si nous avons toujours la carte de Noël, mais nous avons mis ça dans la base à la part. Babo va côté, ne va pas partager, pas regarder dans la mission. Jamais. Ma Christ va faire. Baby nguya zambete alabaka bazabo Kristo ni la qualité penza bandinga yofraka baby amote soka kangia kangi soka fomoli afomoli mutoko kanga asati ni satana okokate ozaliawa ufita kaka nowe ufita boka baby kana mukolowa na satana sana nguya moko rien kokate kusanza mena biso apoto la kamikolo. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut faire. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans régner. S'il vous plaît, voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans régner mon nom. Peu de puissance. Qualité ma cache mais à ce niveau la binaï. À tout servir nous avons la dimension de la caméra. Ni le quoi nous pensons pas pésaï. À ouanga nous sommes mettés ça pas se féliciter à travers les scientifiques, occultistes, féticheurs, côté bible, kuyamba les ensemble. Quand ma cache nous pensons pas pésaï lingomba. Ndeko. Mon qui n'est pas exotique. N'a pas sataniste. N'a pas nanzama. N'a pas athée, bateau va aimer le côté. Bateau va voyer vers Jésus, va causer la mingi, kolika bateau et va kende moké kota satana. Ce qui était sacrifice à Jésus, ça fait l'été. Ma Christo. Donc, on s'est fait la koufi. Pour aller à Satan. Il n'y a pas de temps pour aller à Satan pour aller. Pour tout le monde, on va aller. Pour tout le monde, on va aller. Non, pour aller récupérer notre système, ce système où il y a pas. Ni donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ma maladie ça la société. Donc c'est libre, n'est que les bandela qui l'éternité. À ceux qui s'habillent sur la gloire wana. C'est quoi ailleurs? À ça il va sacrifice, à koufi, à il va passer qui fait, va tu vas continuer la misatu, il suit paquet en fait. Voilà message de l'antichrist wana. Jamais. Bateau Yesu a koufi là. On va diminuer le corps à continuer pour bien ici. Alléluia. Pétro na mikoro na makila na Yesu Masia. Bango nyonso bakokende lola. Bango nyonso sauf mutuke. Bango tout bakokende lola. Pourquoi? Les saints de l'agneau s'appellent maintenant Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Papa songe la biso na Jean chapitre 1. Tokosoma na Apocalypse na biso. Tokosoma. Recrute na oyo sosala. Purifie-toi. Chasse l'une à tout nayo. Salomite, tu te malades dans sa belle, n'est pas ni dans la scène ma belle. Yiba identité au sanango, et moi qui s'en va misala, n'a le liga madame à cause de la bateau. Et ça c'est le gâté, Là, bakokota lola, bakoleke belle pour y être pour fanzane. Ouais, bakokota en fait, bakosala mouke, à part ba ange déchi, ni bakogonfle, et ranger bateau bakokota lola, affaire. Neko, Yesu a pour faire, pour la batte. Kemba mosali na nzambe pona kotito ya kabatu bakokende affaire te ya bato babongola mitema mais kemba kotindi kabatu na affaire po nzambe mobimba pesa vile po bato bakende lifelo te azwi mpe grâce asali nini asopi alingi bato nyonso bandimeli lokola polo mpe kobikisi basalaka baexercice kino baatteindre perfection otangi tokela 1 Jean chapitre 1 verset manda bandana. Verset 1, ce qui était dès le commencement et ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux,
Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Nous vous écrivons, c'est pour que notre joie soit parfaite. Voici le message que nous avons entendu de lui. Et que nous vous annonçons. Message attend de la fin, c'est la repentance. Message ni balé. Pour prophète, moi, prophète, il y a un moment où jamais. Il y a un ensemble de l'obédience au côté. Mais le message attend de la fin et ça a repentance. Tout le monde a été battu par Inaïs. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Ténèbres, c'est le péché, c'est l'ennemi. Nous avons si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie. Si nous disons que nous n'avons pas de... Nous nous trompons. Être humain n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. Pour nous purifier de son amate, nous ne pouvons pas faire. Reconnaître au Christ, aux apartés. Aux apartés. Aux akuluna ba Christ. Mon Christ, on tourne ça là. Mon Christ au Saint-Esprit de Memakaye. À quoi glisser? À quoi ça, moi? Ma courir par là, mon fils. Oui, Bazana Marc, Bazar Kola Bazaché. Il y a un kilo de la zone. Il était mal à la bébé. Bah, il y a pas une aïeuse. Bah, tout le monde m'a soumis la bango. Bah, réparer le sang de Wai. On se passe à la Christ à fermer. Bazar Kola Bapete. À Wangamis. Mon thème est bêti. Alléli, alléli. Alors, il s'est payé que la gagne Maroua. Yasumuki, Matigile Lingomba, Papese Change News, Lisumona Batangili à Rotepoyi, Pirouana, Awanga Kisu Yesu Kolomoko, le Banazal, tout dévie à voter tout ça pour voir sous-souti. Molimo Mosan a convaincu Kakabiso Massou. Moi, Nanzambo a saisi Lisum, a tika la Kakimiate, Mokimane Beta Kabeta Kassanini, a réparé ça. Ni Eza Biki, ni pas avec les amis Massoumasa, mon corps si peu, tout ça va faire dans ma belle. Tout ça va faire dans ma belle. Yesu Massi ensemble. Lire la critique à la Bissassaïli. Sans péché. Vous comprenez la gamote, Yého Yazaraki Massoum. Mais a commis Massoum, a commis Moussoum, donc Azali Moussoum. Pour accompagner au coup faté sans péché. Jamais. Jamais à Boumakabaï innocenté. Esaïe 53 lini makambo nyonso mabenga okome pa ina biso ko ina bisa sai nini ikona pa ina ye ni ayebeki osili sorwana asola lola pesa moninga mbote oza corona te pesa mbote ebise yoso okota enfer eza pona kusoba no moko ebise so okota life eza pona kusoba no moko amen. Bato va kokota enfer bazalia balakisa musala. Bato va kokota lola bazalia balakisa musala. Lola. Okota lola leo zaona confirmamo. Okota lola. Alléluia. Okota
adiembeli na balwa abomba mina sima nango nzamba kengela sur alors on est pour abeta on s'embête sur grâce à ça nini atie grâce il faut la traiter pour ta vivre na masu non mais grâce à sa facilité ya koyoka na nzala ce qu'on comprend para kuyibi wana ayiba bakula nyoso bibi moko awali gaki ta kwa continue koyiba moko a comprendre Yesu azanzambe ali kanisa kana kokontina yo alabati limbisa lelo ndika ka bomini kula tsani a comprendre le message na mobimba nango nyonso akotaloda ozalia mikolo na mikoleza na recherche na biso maître akoya mokolo doyebiti basigne de tako yekosa binoki izali fait na nomoli ya mote mikoko matromperi ozozela moko na nzoke sisalamana ozozela mosuswane ya nzoke sisalamana ozozela mosuswane ya ekomisalamela te yo kokufa bato nyonso bakomona basigne d'etat na mobimba nango te po bato bakokufa avant même basigne d'etat avant même le marque de la bête mais ce qui est vrai la repentance du péché et pas une bonne ina bato alléluia mokonzi akoya na moment oyo bato bayebi te tosukisi na 1 Thessaloniciens chapitre 5 bata banda na verset 1 tina verset 22 soki tokokoma te tokota na adoration prophétie a tomoni a marqué à Moïse qui tombe. Likamba bonzambe et likamba mabelete. Tala mosa inantana. Congo RDC et sa paradis. Paradis pour l'amour du patrie. Le va amener à malam. Alors, ba Congo le pe ngambo, akumisa ba Congo la Congo pour la patrie. Yango ni paradis. Ba ngole, ba na kapela ngone penza siko Israël. Ba ivoirien. Occupé à Togolais, occupé à Cameroun, monde en Afrique centrale presque. Bateau n'a pas de patrie. Mais n'a pas eu de solélo. Surtout qui n'a pas de ce sont des mensonges. Comment nous connaissons les malades? Comment ça va comme ça là? Aménager parti moi quand on met la beauté. Bateau nous sommes les malades qui viennent là. La Bible ne sait pas. Autant de cango. La ville des réfugiés va s'arrêter dans Calisa pour motiver pour l'immobilier. La ville nous protéger. N'est-ce pas la Suisse? Ma pays m'a pas promis ça, moi ce qui vous a fait, ce qu'a commis la territoire dans la délimité. Pour ceux qui les ont manqué, nous on a la image ici. Mais ça c'est que nous disons ça pour RDC, tellement promise, Nzamba ça promis ça déjà dans la donc on porte la Israël place nango, qui est la pour sauter. Donc on ça pas ma songe on s'attend à ce qu'on va faire les cartes dans Nzambe. Nous avons dit que nous avons dit que Nzambe est peu concernant les signes d'État. Répare-toi. Ce qu'on tient à mon côté, c'est comme le signe d'État, nous avons dit en 2030, nous sommes en 2021, il faut Koufa. Koufa, dans les Bréquins à Sénat, après c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Dans l'Apocalypse 12, la parole, la témoignage de Jean-Baptiste. Est-ce qu'on va dire qu'il va partir? Dans l'Apocalypse 19, Apocalypse 20, bateau va rencontrer l'eau là, va martyr, dans l'Apocalypse 14, au moins 144 000, on va persécuter là-bas, on va vivre. Bateau va faire 5, on va 4 qui va vomir tout. Pour témoigner ma camarade, dans l'Apocalypse 13, c'est au terme qui va venir. La copie, ça sort dans ma case, même à Colo Babassan. C'est comme ça que vous avez couché à faire, ma camarade. Parce qu'il était sur le service de Yonani. Basigne d'État, pour tout le monde à Kaka et Sengo. Mais pour la condition, mon signe d'État. Mais concernant l'État, ni prophète, ni Jésus, mon la fils de la Bible, n'a pas été à côté. On est à Kalikambanani, papa n'a pas. Aux aléas. Et nous avons fait cette prophétie pour que les coupes en décembre 2080. 80. Batba Bomona Mitema. Satan Mwana Rikrita. Batba Bomoni Mitema. Ton comité n'a 12 mois. Mon pépé Mogeni Nani.
Jésus, Jésus, bon, yemba. Madame au 2081. Qu'il est confité. Moi, bataille n'a moi au 2082. Ou qu'il est confité. N'est-ce pas bazonga na ngamba satan. Et peli bazonga. N'est-ce que le monde appelle corona oy. Pas confinement n'est reléni. Pas bazonga le monde a satana. Na confinement na kanzambe news pour colonios église na banda kwa batu. Kolo kama na banza pour le kotala. Ukililime kufata. Ba kunyu satana pas inanzana. Kale ba monika ba comprendre ko corona mo pesa na ko pesa simple. Okoso be vaccin biki. Okoso be mettre traitement biki. Okobela ngo kufina oje. Ali ba kunyu bazonga na bamoja. Pas prédication. Tiens, on a un hôtel là. Mon qui est, bah, tu payes dans le côté en fait, il y a un tout ça, on a signé dedans. Papa, Bible là. Pourquoi concernant l'État. En ce qui concerne le temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ces sujets. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un dans la nuit. Quand les hommes diront paix, alors une ruine soudaine faudra se comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous soit. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Service permanent, veillons et soyons sobres. Alléluia. Service permanent. Tout travailler du jour au jour, sans relâche. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour. Voilà. Et ayons pour casque l'espérance de salut. Livre mon côté. Et vous avez contredire ma campagne pour l'Imanasima, pour l'Anda côté. Moutouma côté, on est va comment qui Bible, Gana Salaki, et c'est là qui va collège, va comment qui boy. On m'a dit, oh, et na boy, à Christo. Ce qui te va dire qu'au coué na pour la boyo, comme à Cambo, on a Bible pour Bible, pour le mot de quoi Cambo. Diable a zo préparé, on m'a pas dans l'ensemble, pour rejeter la Bible. N'a pas qui boy. Pas bête, pas me mettre qui sont le l'ensemble. Pas tordre, pas kanga na mobat. Ba kota na basali na nzambo basali loko ba police na bango. Otubeli bafundio beko kangayo. Lelo ba tumususu batango na ba discours la roi belge. Roi belge abota manasima, Bible bota mavanye. Akota ko déchiffrer Bible. Aye loko tele makamanzana. Mi asali discours na ile hypocrisie na ye. Na hypocrisie na ye. Asali discours na ye. A préparé un moment, n'est-ce pas fait prophète dans Jérémie 23, dans Jérémie 29. Bah, on peut pas y aller, n'est-ce pas tordre le ban ensemble. N'est-ce pas a yépi la parole là, où il faut bien faire, mais à modèle à suivre. Bah, Romain, bah, modèle la biseau à suivre. Bah, on peut pas utiliser le ban ensemble la carte de la puissance pour la coloniser, pour conserver. Il y a une société qui est dans le métier. Mon livre, mon santoy, où on va appeler ça biso. Il y a un moteur. Vous me dites qu'après ça, ça vient de vous. Imagine toi, dans ta classe. Mon papa m'a expliqué à la moitié. Alléluia. C'est pas l'esprit. Il y a une ça converti. Paul a salaté, mais à comment plus pour les cabapotes, à comment ma cabouille ça profond. Mais Paul n'a pas reçu de ma camébélie, ce qu'on fait dans ma camonaïe, très profond. Allez, moi, je dis que Paul est sataniste.
bandeko moni biblioni yo kaka malaba tanga mona mobimba kolongola fei moko te odo yebi tika go bongo kukukiba kokota na chiffre biloko ebomba mate kokobunga eloko nini kosala nimela Yesu Masia yamba elokola mokonzi mpe mobikisi zoma beno nyonso sala nini tika abupia beta maboko Yesu ayoka yoka otangisilisa service permanent. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par Jésus-Christ. Qui est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous vivions ensemble. Alléluia. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites. Spécialiste na porter un message parce que patron oyo mataka likolo mpona komema badrone ke livraka biloko na bandako ya bato bakristo esala moke botala édifie protocole moninga sunga biso ningisa moto osala mopanzi na yo édifie bininga édifie likolakisa nini pembisa motema na ye lendisako lobele likambo wana lelo ozomona azolemba likambo oko moni verso oyo nayebaka ngo te tala ndenge nzambe afungolili biso ako omoni Psalme 23 wana ezaka profond mama na ngai ndenge toteya yango critique sur critique kaka critique boteyi wana moto ayaki na bien te ndeko oyebi mpona komona moto ateyi bien te keba Mateo omonaka tato moto ateyi bien te yango nebikisi moto yango na mpe nzambe aprouve du deux bien na bien tata batei ekipaka te batei nyonso bakoteyaka na dimension moko titala même babimi ekole moko bapesi bango mateya moko bapesi bango professeur moko soki babimi na terrain moto na moto akomata na dimension oyo nzambe apesani loba amen ya malamu wana soko bien na bien mpe eza wana yebi te eza likambo ngolu édifie lendisa moninga toke motani. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Alléluia. Oui, ma biso. Moi, Bible m'a pas besoin de dire. Yo yeba ka pasteur. Oui, ba ngane tina ndengini. Oui, ba ngaka na Congo. Et na yinga ni papa. On ne fait ça la papa. Na kunika na Congo. Kongo ya wana ko yeba mo. Oyeba na ndenge ya kosupporte motu ndenge aliaka ndenge amelaka ndenge afandaka ndenge azalelaka kosupporte ministère moni makambo wana nzambe fo basala satana adevia moko na bafaux prophète baplesure ya bato balemba ngo bambongo basali bango babizarre bamystique ebible elobi na ntango asuka questionnaire ya temps toyebi mbuma te tolendisana toyeba bato bazotravaille na biso mikolo asuka message ya mwana papa Brice batula biso message oyo kuna bakristo bali koyoka moto bakristo bakoma bekoiste bamonaka bapase batapasi bescro bato bazomemela bino liloba na nzambe bakokotela lola bango nyonso kokanga bango bescro c'est l'esprit satanique oyoka bango lisusu te et pourtant totangaka na bible bareste batikalaka toujours jamais mabele kozangaka bareste bakozalaka kaka ebango nyonso escro wana surtout na Afrique Afrique oyo babokelamo babombe makambo nyonso mabe na Afrique batanzaka batafrike bato oyo baliaka bete batafrike bato basanga bo batafrike siko korone ye batafrike bakokufa te bato bazalaka na bapeya kitoko nde bakokufa nini tala likambo nana elikolakisa nini confusion même malade même variant ebeti yo batie bombole biso koto bomboni eza te ebetama na lie bombovix na lie gamanson ondongo makasa moko na melaki awa solikamba nini wana nakosani ata dimanche wana obenga bayebisanga yango. Alléluia. Amen. Vous allez avoir. Vous pétrez le balançage de ma bouche.
Utakomela combien? Toza musika, tokika ka tokosuka na nzela. Tanga na ndako yo, tokei. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux de leur travail. Soyez en paix entre vous. Ça n'a qui bien. Pesa muninga mbote ali ko physico. Ofisi ya mbote te. Tuna iyo ko sala kana kimya mkoloni na batu. Mbutu kibo ya mbinu yiba na kati. E pa yo fali fukama biza. Ndeko, mbuma satane. Motema moto ka. Il faut qu'il s'en dégage. C'est pas dans un macam, on a besoin de connaître la bagaille. Pour aller transporter. Et puis, on est macam. Au Tchaka, on le macam, on est qui la camote. Il faut massacrer. C'est pas mon bois, pas tomate, pas pinaille, pas des sous pour les cabanes qui m'avaient pas un an. Pas yes. C'est ça, il m'a battu au modèle. C'est que Satan n'a pas d'image. Si tu as vu le Coran, il y a un vidéo que tu as vu sur faire. Isto, Lola, soldé, il y a un filet. Condition, Fouaka, ici dedans. Nous vous invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Soutenez les faibles. Passez parmi nous. Tout le faites preuve de patience envers tous. Likamomosai na nzambe, mwana na nzambe moko alimete, mwana na nzambe moko abumbu. Surtout ba filmer ba Facebook, yoka ba Kristo. Wow, ndenge za wana penza umonye ba bibi na kwasa. Moni ça n'est pas de miliso. Moni ça n'est pas de miliso. Ba ko pese pouvoir olonga même ba santo. L'indi ça va faire. Fais des années. Mon temps soit pour capena malamu pour vivre le légendaire Baligito. Mon temps ça n'a pas anomalie. Mon temps ça n'a pas défaut financièrement spirituellement. L'indi ça y est. À répéter l'indi ça y est. À répéter l'indi ça y est. À répéter l'indi ça y est. N'est de commis combien de fois pour pardonner. Et moi dans l'ensemble nyoso, c'est le yemoko. À mon centre pour les cabaninga nyoso. Soka bano ko mza munongone ko tenga bisango na masuma muninga mususu. Namane mujibi moko boya ya $5. Siko ba filmer muninga moko boya ba tipe na film na le bombe TV. A tipe na S Media. Aiba ki 100,000. Yo ka sone ka otenga msa. Ba ko ikutu ba yiba ba mbo waneti nga ko tsa. Ba mo basa ko so ba banza ba ka ba mo ba satan. Voilà, il y a 5,000. Il y a 100,000 par mon été. Au monde vie, au Christ, service permanent. Au quoi ça m'a dit? Viens au plus caché. Mon toit, ça n'a pas pu être sondé. Bon, moi, je peux déchiffrer le fait de l'esprit. C'est Dieu. Ils sont nés ça. Mais ma soeur, mon ami, la mille. Moi, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire ah, ana longo na ngeza wana pina église ngo apasa longo biso pe kala tete olongo azawa papa na oloba ngo bana ba sera liboso ba kende tini lo bazala ka na biso bano mo ngana ba ngote biso pe bina kala lingi tete molanda dilo kende ka ya male olongo olongo ngamba ko be male langa témoignage landa muninga yebise to sabe na ba to sabe na ba za mwana na nzamba limbisa ka kusala nini limbisa zonga zaka bosepela nayo beyo ko bakide longwa biso te mo ngeni pa longwa nete ngeni pa longwa nete ba to beso ba longwa ba ke sala alisare mo ba kutai siko ba zonga nini so ba sala ba lobi ba zonga nini ile côté tika nzamba limbisa mo ndimi mo kwa zalia service permanent tika la babis tangu tuibi ya boti mais mutu na mutu asala exercice spirituel ya kotika la kali mali boso ya nzambe na iko azana mato ya koyo kasala nini to mete lo kana nzambe mako veillez à ce que personne ne rentre
Telema to adorenza, likolo telema. Mata likolo ba ninga ko maloko ba saka na kiti. Otila ba ba protocole rebele. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tout le monde. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Message de la théorie de Zoloba. Badi concernant les temps. Mais tellement bien c'est que les ça. C'est ça mon temps. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez avoir ça la kimia. Et le mot zo kokate yake pa ina basanya nzambe. Bondela. Sala balaba. Sala musala régulièrement. Na pose na likambo beta tolo yondima. Et le police se sont sima. Tika aussi. Vie spirituelle. Et dans la calibos. Satana kokoka motema mutu moko te parmi bino loba ameno amalamu wana. Zamba bate la bino. Kongola motema adore nzambe wana. Yoba le merci Seigneur pour disposer lola ya ofele. Yoba pesa kabasani makasa ko travailler. Yoba le bate. Ale ko pamoli nzambe bisonyos. Na lingina muno na bele mute oyoki na bana nzambe pamola nzambe. Papa mata za fokola ministre so dilo kweza na biro. E panda na sima to kobenga woni musoba. Ana lido sabela. Banda ko ro akozela misikiti. Banda ko pa kwa nzambe. Merci Seigneur. Kuma mana we Seigneur, kuna kama malamu to yoki. Olingi to travailler na ko lembate. Utango nyuso ko yalo ke pecho bita porte to fogolela yo. Santo no badayo. La chaîne qui vous édifie. Et puis là, pasteur, mais frère, la mission de
c'est vrai qu'il y a maman Nabiso, maman aimée. C'est vrai que nous, nous avons maman aimée, abana enfant na mingi pas papa na sima. Na mobembo na yeye atindi mwasi na yeye. Mwasi na zali a. Soka zali a côté de matombo na yeye. Et que la femme maman so mfanda na yeye. Na miliki boyo. Amen. Tikaza papa mola yeye, apa mola misala na yeye, apa mola libota na yeye. Amen. Zote na misala na bio. Témoignage. Mutu moko ta sala témoignage les 5 minutes. Mano va me pousser. OK papa. Et ça biso micro. Technicien moi les gens salade. Na kazale bomoni papa ngoro bote. Akola ko bale mingi te. Alléluia. Amen. Ngai yoso na tongi nzambe makasi. Vraiment kombo ya ngolu ezali kaka ngolu na nzambe ngolu ya ngolu. Yango na kumisi nzambe makasi. Pamba te na diebisaka kobele ya mwana ngolu ozana na mboka. Yete basalaka ya opération appendicite na typhoïde. Basalaka mabe. Baye vous prendre bano bagé basala ye balemi balé. Vraiment bon basengaka $150 et mona na kati. Na bondi la kana zwaka photo na ye na tika epa ya papa pasteur pendant ko sunga biso na mabondi. Les résultats des alliés positifs. Vraiment, et là, comme côté, tu as dit que moi, Basali souté. Basala qui est ressuscité. Mesdames, lolo réaction. Basala qui est ressuscité. Mais quand on a compris vie nangai, il y a témoignage de Otaka Kopesa dimanche d'équipe. Na lobi boyi. Batata oyo, bamona basi na bango lokola. Baumbu na bango mwasi azali mungu ya mobali te. Oyebaki mwasi azali mopanzi ya mobali. Esengeli atosa mobali, mobali pe esengeli atosa mwasi na ye. Lolenge na lakisa bino exemple mwasi na kobela na beli bakuna zu ya makasi atikali kosungula ngai te. Atikali kopesa réponse à ma bête. Ongai na mona pasi na sa eloko moko te ti lelo pe atikala ko zombata na ngai te. Alors naona kuza na nzambe kwa na mona mwasi wana asimba ngai makasi. Eka mondono wa. Ola kalolenge ya ngosongo za na petite ya koswani sa ba mama, to ba mama ba na petite ya koswani sa batanda. Botika yango eza malamu. Moi, papa, mon loup, on va saler des opérations. Na mabonde li basali yango lisusu te pe alobi basi baza bauma mibali te mibali pe baza bauma basi te. Alléluia. Komona moso mona ngoleza na intérêt na yo côté eza intérêt biso nyos. Témoignage pas ba moke mama. Amen. Nazana kimete papa bolimbi sina lobata misala. Nazana kimia te na momo na ngai. Même na ndako ata na vente ata na zone ça sera bana inazana kimete le lomo zo bana na témoigner mais na ko témoigner te nesa iba na mkonza ba ko sunganga na o témoigner si konde na vente wanta papa le témoignage te ma soni na comprendre te na bandi ko lenga motema na peteza na kimete on a telemi na o bana no nde na kota na le bon berger nazalaki malade bolimbisa ngai vraiment nazalaki ko saigner mingi na bandai ko tanga mingi makila bon na umelaki quelque part parce que bandai ko sambela na soma même ba wido lifa $50 bana bayebi basala ba cérémonie vraiment na ba wilwana esimbate na kenda ba échographie ni esimbate na mokuse na kenda ngale ma mete mo kabina ngai maman malade na yo izomona na te mais échographie la qui peut-être et beaucoup ça leur a un cancer à matrice fallait ça la opération to le matrice ngana lobi quand ndina yebo mama lelo kaka fo olala to penga mobile na yo to bengi bande ko na yo lelo kaka wozo masuda wote na duta ki vraiment na bité
nanda kulanga ba éviter et puis place ensemble la pasteur na biso éviter il faut na que donc ça pasteur na biso mais tu wana tombo ke bandi ko finga ngai abi madame lokola ke oye awa yo ni ko ye bisala bato na yo soki kana yo échanger ko ya lisusu te nabi sava nabi maki na zongi nabi apasi umeli pe kai donc umeli pe dai umeli makila wana na ye bisi bana babi mama yo place ok da ka kuna l'église na bino kuna pe changement de to ke na place biso to zo kende wana falo ta isa ngai mama to kende place ngana zo kende kuna bon pasteur pe papa na lota ko pa na ndoto na ngabi mukotongina na lota na lota ki pasteur na bino na lota zo pesa na ku bon ça va to kende na to ke na lundi falo to aussi tant to komi na expliquer papa papa lobi na ngai somba mai bande na somba mai assemblée pour la mai wana meli mai abi na ngai mercredi le ki mai somba mai na bimi na somba mai mercredi yara na mungwa na ye na mungwa na huile d'olive na ye papa pesa na ba directif na ndenge na osai la mai wana na koma ki na ndado na sambeli na zumai wana kaka na huile d'olive na zumungwa na boki na mnoko na zumai na tie huile d'olive na tie na mama mai na yo kama formule tango na meli na ke na lali tongo na ngwetani to so wana falo zo nika bilamba ngana li o falo no moli wali bumangi batu baluka bumeso baluka abi mama li bumeso baluka ndenge bande na ngabo ni bisanga to foka na loba na mona li bumesala na telemi na telaboe buli moko ya net kandi to le foko basi boni bisanga mafoka na lo bapona to akimya ebimingai na koti na longoli na bifono tane lo ke bimingai afana bi mama siko na binelo pe moi pe na ke pas médecin na pilate pas ba na ke besute bon na ke na pe sute na zu ango na longola na tiango na papier na boîte na toilette siko ke ba fa pe na te wana ndina kile kisa te wana te na bete papa ni solo te kama i moto wana na mela wana ngote bikisanga na makila wana siko kama saka la moni ke na biki ala attaquer moi na ngamba moi na kada le fiki to be mama libu mo ne to ke bo na utoke oboke ni ngale oboke ni campiso o faut te faire moi une opération nini o faut te faire l'opération wana to sala ngo mingi ba ke na Afrique du Sud mais opération ba fungola ka libumu fu ba bimisa nini o ba sala la toilette ba ko tia poche libanda na makambulu so sala ko ka libanda pendant 6 mois pour la nini moi na ngazaki malade te jamais bande on a mukuse to ya pa ya papa assemblé la moi na ngana jeune garçon kaka mai wana kaka melaki na omona bino sute na mona molili na mona likolo kiti place na telemineti mabele ti na zozinda pasi vraiment donc soki mi kwa soki na bandi koyaka mwa santé ale mutu etoboki soki toye église soki ba ma prière za makasi tama na kozonga na ndako mutu etoboki na zobenga ba papa mkomusu mamono ba ye kuna na ndako ba kina sema mita ba yo kosa donc batala nzambe moyen tout na bezate sikoyo na mukola mwana nazokende hôpital tant na komi na boulevard na katisi bando na comprendre te mutu kawane linga tutanga euta kinanu wapi potango ba nini wana muita wane pela kawane pesi ngai bato makolo baleka tozoleka nanga na tiebe mutu na muko yewa nanga na zonga bikoto susu nzambe na leki bato ba comprendre ngola jimoko asimbi na vanska mama ngabi obo mutu na oile kinga wenge tutanga euti wapi banabi mais que je peux te comprendre te mutu ba no se à côté les ma mutu ba ba comprendre te bon ça besoin loko na kati si na ken hôpital tant ba salinga examen pour batala ba vertige donc pour ba non diriger ngai otie dina matoi
na lali na invité plus na ngasuni ba médecin ba monaki ba médecin na ba zo comme ba mo vertige makasi na zo kanga tango siklo ba longoli tango conscience na ngezongi médecin wana zo tu na ngai mama oye boye nani awa ngabite docteur na inga moko bon faire o bokat ngabi ngamoko na ensemble atali ngabi na nga ensemble la hawa ngabite na ensemble la kana église de réveil na le bon berger wapi ngabi na makala abi kama wana nzambe wana alilio pour office to moni kati na yo ba docteur o ba vertige ça la rayo neti eza épilepsie est-ce que koyaka ngabite docteur na koyaka te pour koyaka te vraiment ba nini oyo wendene ça la rayo boy anga nzambe kaka mtu ayebi ya mwana na lobi nzambe as of malo pour mpona ba décembre de novembre décembre na uto pe la makasi papa tant na yaske pana yo yebi de na lobaki na yo vraiment passe bande ko na ba ina ndako baya ko so nga ba kisasa ngai na bokoko mpolo ona utaki da uta na yebi so papa tant na ke na ndako ba benge na téléphone mama wana sasa na bokoko aye bazo zela ngai na kende na yemsi bangonga na kokende na bokoko te pona soki zieta oyo ngai na kotatola mama wana tenga na kotatola nzambe na bomoi kaka na église na biso balobi na ngai esela te église wana yo so kumisa mkolo mususu okotelema bonde bosambelaka wana aletango bavertige wana makasi eyela botango ekoya komona kasute bilamba na yo okolongola bilamba okotikala bolulu okokima mbamba kokanga yo ngana yebisi bango koza lokuta ya mwana papa mwana bopezate na tape kola mwanza Alléluia. HP Media, la chaîne qui vous édifie.